basantwe yemagolo yeswe nangamonene yemagolo yeswe atalela nanye yemagolo yeswe elika basantwe yemagolo yeswe atalela nanye. Le 20 décembre 2020, tous soit opposition et recote en 2021, tous soit autorité et procession et recote en 2021. Koloto pesa na yo nini, ebele basili ko kufa, ebele bakufi na coronavirus, ebele bazui makama ya ndenge na ndenge, ebele bakuta ine ba problème ebele na mabota na bango, keke soit liwa o ekoti na famille, keke soit ba pasi na biso, keke soit kolera na biso Yahweh, kasondimi ko batela biso, pesa nzambe wana merci bisiko ozali, bisiko ozolanda biso partout, tobondeli na kombo na Yesu. Yahweh topesi yo merci pour za malamu mingi. Mokoti aza lokola yo Yahweh, mokoti ayepai na yo azonga lolenge ayaki, mokoti ayepai na yo nzambe aya na kolela azonga na kolela. Yahweh topesi yo merci, topesi yo merci mingi kolo, topesi yo merci, napesi yo merci pour bongwanite Yahweh. Nani etola kombo ya nani, ebele bakomisi mokolo ya lelo te, ebele basili kokufa, topesi na yo nini nzambe oyo, o protéger biso na bandeko baza na Belgique, bandeko baza na Paris, bandeko baza na France, bandeko baza na Hollande, partout dans le monde bozali, mabe nini oto salaki. Tosenga maona nzambe za na bafini ya biso partout bandeko bozolanda biso bozana bisika nyonso bozana monde bisika nyonso tu bozwa mina ngonga oyo ofuka me bandiko bela maona nzambe na vina yo etambo ina na 2020 otambola kindenge nini tozi procession ya kokota 2021 tozali kosenga maona nzambe na vina biso na mabota na biso maona nzambe na foyer na yo maona nzambe na mobile na yo maona nzambe na fiancé na otokangi misto bondeli bisika bozali. Éternel Dieu tout-puissant Nzambe na nguya. Yokalo sambo na bango. Yokalo sambo na bango. Mawana yo na mboko yo Congo. Mawana yo na mboko yo Kinshasa. Mawana yo Yesu. Mawana yo na partout dans le monde entier. Mawana yo na monde entier. Weke shalu solo bazali. Weke shalu solo bukola. Sadwa mbulela. Sadwa makanda. Nishira lusalo. Nishira présence en lusa. La Bible me dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Rabbi il faut vous tout du mal au madé. Nishinga mkola mwa lusa, nishinga makanda lusa, otala ngana miswa mawa, otala ngana miswa mawa, tale lobeni na miswa mawa, tala Kongo na miswa mawa, tala mboko na miswa mawa, mawe kita na binanga, Saba mawa yoka mawa, etrete miséricorde, Yahweh sopa mawa na yo, et le peuple de Dieu. Esopana pona mboka Congo na bandeko nyonso bazali banda na France na Belgique na États-Unis na Canada na Londres na Russie partout bazali na Egypte na Angola na Brazzaville partout dans le monde Yahweh na sengi makila na Esopana na moko na moko makila na Esopana na mboka Congo makila na Esopana pe basali na yo ya Congo makila na Esopana pona basali yo bazali Banda Yahweh asengi makila na yo peto la biso makila yo sopana kina ngomba ya Golgotha ukete le peto la biso peto la bongo inanga peto la foye nanga bonde la bisiko ozali makila na Yesu sopana na ndaku na yo ya nyonso ya mungu na sata puissance Bisika nyonso présence ya mobuna.
Yakina mi pepe malade. Yahweh. Lavez du ciel, par le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, mi pepe nyonso malade. Yahweh, épidémie. Yahweh, pandémie. Nazo chasse yango. Na kombo na Yesu. Lavez du ciel par le nom puissant de Jésus. Na détruit. Nyonso mi pepe malade. Yahweh, eza la coronavirus. Eza la maladi nyonso oyo eyaki na coronavirus nyonso oyo babonisaki mpona koboma bana nzambe bafievre fort na bandaku nyonso bisika kozolanda ngai nazali kobondela nazali koreklame puissance nyonso ya maladi oyo ekotaki na ndaku wana nazi autorité lokola nganga nzambe lokola la prophétesse yarangoyo nazali kobebisa yango dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh la kotisikimia na bafwanya mi pepe nyonso ya maladi oyo ekotaki kodetruire bana nzambe oyo ebandaki koluka bato na bandeko ezo ondela bisika ozali ozolanda biso otelema na vie de prière ondela bisika nyonso ozwami ondela mpo na ndako na yo kanga porte na yo malamu reklame maloba likolo ya ndako na yo puissance nyonso ya molili maladi na bango nyonso babimisaki mpona kodetruire bana nzambe virus na nérantir na chasse yango par le nom puissant de Jésus. Ezala Ebola, ezala ba grippe, ezala maladi nyonso mi pepe nyonso molili obongisaki mpona le peuple de Dieu na chasse yango na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Elonga ezali na makila Yesu, haleluya. Elonga ezali na makila Yesu, elonga ezali na makila Yesu, haleluya. Elonga ezali tozobondela siko na bandeko nyonso baza libanda tobondeli requête na biso liboso za bandeko baza problème mikanda bisika nyonso bazwami tobondela nzambe o nyonso za na problème ezotungisa ye o aza na difficulté nzamba kota likambo na ye eza bandeko na biso musu baza libanda baza na problème etali mikanda sala 5 ans na poto 20 ans 25 ans bazui mukanda baboto lio lisu mukanda yo ndeko ozolanda biso na moment oyo ebele boza na ba difficulté bando ya ofanda kaka batikala kobengo kota ba demande pona mikanda na otio lozwa mikanda te tobondeli pona bandeko wana na kombo na Yesu bakoba boto la bango mikanda na mama toza kobondela nzambe baza solution na mikanda na bango bango basali 10 ans 20 ans 15 ans pona mikanda nzambe soutenir bango nzambe lokota likambo na bango bisika bakanga mikanda na bango bisika bakanga badosie na bango na ji autorité ya kokota kuna eko récupéré mikanda na bango na
kombo na Yesu Kristo de Nazareth azwi autorité lokola ngoma na yo ozali kokota bisika nyonso batia badosie na bango Nzambe lola Nzambe yo répondre bango oyo bazala bapesa bapermis oyo bakosisa bademande na bango ya mosala Nzambe yo répondre bango ezala na kati ya RDC bandeko bazala badifficulté yawe yo pesa bango solution bakozala baproblème ozotulisa bango Nzambe yo kotalika bango yawe yo répondre bango yawe yo pesa bango solution likambo etali mikanda ya bango bato ezali badesane bazali bakongole Nzambe ezala même baétranger Nzambe pesa bango yawe kota likambo na bango nakwesi misala nyonso esika tu bakamaki badosie na bango nayekorekipere yango na kombo na Yesu esika ofandi ozolanda biso yamba badosie na yo na kombo na Yesu Kristo esika ozwami na ngonga oyo yamba mokanda na yo oyo bayiba yango na monde ya ténèbre oyo babotola yango na kibondoki récupere yango ozwi autorité ya kokota mpe korécupere mikanda na bango esika nyonso wana récupere na kombo na Yesu Nzambe kota likambo yawe kota likambo na bango partout bafandi yawe kota likambo na bango oyo bazala badifficulté oyo kokamuna bamikanda ekoti molili Nzambe olela yo ekota libabi na bango barécupere mikanda olela yo ekota na bavi na bango barécupere badosie na bango oyo bakangi bambongo na bango yawe barécupere na kombo na Yesu Nous allons récupérer nous allons récupérer ba dossier na kombo na Yesu Kristo. To bondeli pona bandeko oyo bazana problème akobota bisika bazali ezala na bandeko na biso ba congolais bazali banda ezala ba étranger na poto na Belgique na France na Canada na Maroc partout bozali na Angola partout na Brazza na monde ate mobimba to bondela pona bandeko bazana problème akobota Nzamba kota likambo na bango Nzamba répondre bango yo ndeko zolanda biso na moment oyo bisiko zwami kota na ndaku betelema to bondela na kombo na Yesu biso nyonso tu bisiko za na problème kobota oumeli na kati ya libalo sali des anneaux zobota te tozosenga mwana Nzambe na bavi na bango Nzamba pesa bango kobota oyo azangaki mwana eza ndeko musozo na biso na ngonga oyo soki kobota pesa simba mwana yo bima na hôpital maboko pamba ezala ndeko muso ozolanda biso soki zeme kosika 5 mois 6 mois il faut ça la fausse couche to bondeli pona bandeko wana bisika nyonso bazwami na kombo na Yesu to bondeli bandeko bazali banda totangi bakongo na bango totangi bisika nyonso bakolanda mapriere oyo bisika nyonso bakobondela awa bisika nyonso bakolela bisika bazali yopesa bango bamoto pesa bamoto yawe yopesa sala mwana na baoyo toyebi te Nzambe yo répondre bango yawe yo pesa solution na bafoye na bango yawe yo pesa kime na bafoye na bango yawe yo pesa bana na mabota na bango baoyo nyonso baza na badifficulté makambo etali kobota Nzambe nalingi yo mimonisama Nzambe ya mama Siara Mboyo nalingi yo mimonisama yawe kasi moto oyo abengi mama nazana besoin solution ya problème na ngai Nzambe nalingi pesa problème na solution ya moko na moko Nzambe yo répondre moko na moko yo ndo lobaki année 2021 eza année ya élévation eza année Nzambe ozokitisa mwana na mboka Congo yawe pesa kime na mabota oyo yawe pesa kime pona bango pesa kime pe na bandeko nyonso oyo bazolanda biso oyo bazolanda biso partout dans le monde yawe pesa solution na bavi na bango bazangi kime na bafoye bitumbetelemi liboso na bango yawe baye na ndeko nganga te bakepa marabu te baye kobelela kombo na yo Nzambe travail libondeli na biso tozoganga na ngomba nalingi ose manifeste na bavi na bango yawe kitisa mamuwe kote ton bana babimo sikombo na yo te nakokumisa nani
na ekolela liboso na yo. Yo nde nganga ya banganga, yo nde nema ya bwana, yo nde mokota kokani na yo, des rois des rois, des lions de tribu de Juda. Yawe kumisama na yo, yawe nalingo mimonusama na moko na moko, yo mimonusama na monde entier. Yawe mawana yo na mboka Congo, mawana yo na RDC, mawana yo na bana nyonso ya Nzambe, mawana yo na basali ya Nzambe ya Congo, mawana yo na basali ya Nzambe nyonso bazala mboka bapaya. Yawe tosengi mawana yo, yawe tolingo mimonisama, yawe tozala bezemplaire ya basali na yo, yawe tambwisa biso na kobanga yo, yawe tambwisa biso na kobanga yo. Na recommandé basali ya Nzambe nyonso ya mboka Kongo na sala loboko na yo. Yawe protéger bango, yawe yo bomba bango, ba ministère na bango, yawe yo protéger yango. Natiki mboka Kongo na sala loboko na yo, yawe mimonisama na mboka Kongo. Kololo baki olokitisa mawana na mboka Congo. Olobaki année 2021 eza année ya prospérité, eza année ya élévation, eza année ozamba zo yokitisa mawana na mboka Congo. Yawe tozi au processus kokota na 2021. Tozi au processus kokota na 2021 oyo. Nzambe na pesa onini. Kolo merci poza malamu mingi. Merci poza malamu mingi. Merci poza malamu mingi. Merci poza malamu mingi. Combo na we sans olama, combo na we netolama. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être levé. Combo na we netolama yawe nanga, yawe soki na ekolela liboso na ote, na kolela pa ya nani, na kolela pa ya nani. Kolo netolama na yo, kumisama na yo Nzambe na nguya, kumisama na yo Nzambe na nguya, netolama na yo nkolo. Maona bato bayengomba ko ya solo, maona bato nyoso bayeko sambola ngomba awa, bato nyoso bayeko lela problème na ona ngomba, yawe kitisa maona vina bango, kitisa maona mako na mako, yawe yo pesa mabota na ngomba doluka bana, pesa mapasa Nzambe, sambola kisaki ngoyelinga ikai tsambana, oyelinga kai tsambebe, na kabola yango epai bato bazoluka bana. Nzambe nalingi omimonisa yo, nalingi na kabola bana wana, nalingi na kabola bana wana na 2021, nalingi na kabola bana wana, nalingi na kabola ba voyage ya bato ekangama, nalingi na kabola ba bénédiction nyonso ya moko na moko esieko kama na okotaki komotela. Nzambe oyo pesa kinga kaitsa bana na ngomba ya toujours. Yawe pesa bana. Nzambe oyo pesa ngai 150. Yes. Bana mapasa, tokabola ya bango na basali na yo, tokabola yango na bana oyo bazosalela yo, na bato bazosunga mosala na yo. Nzambe nalingi tolinga komanifesta ba oyo nyonso Nzambe namonaki esaki nga kolonanga ane 2021 na koparele bana ebele na ba oyo baza na mosika nyonso bazwami, ba oyo baza na probleme ya kobala. Nzambe pesa bango libala, Nzambe pesa bango libala, Nzambe ba oyo baza na probleme ezokimisa bango, yawe yo pesa bango, Yawe yo pesa bilia, Nzambe yo pesa bango bilia, Nzambe oyo azali kobota, Nzambe oyo azali kobota, oyo nyonso aza na probleme etali malade, oyo etali sante na yebisika bazwami, yawe na ezali guérison na kombo na Yesu, guérison na yo eza na bango, ba oyo nyonso baza malade, Nzambe yo bikisa bango. Yawe yo lobaki année 2021 eza année ya prospérité, eza année ya élévation, eza année Nzambe ozosala makambo ya ndele na bavi ya bana na yo. Yawe nalingi kokombe baloba wana naye koclôturer ngomba oyo kolo, naye koclôturer 2020 oyo oza procession ya 2021 na bana nyonso ya Nzambe kolo ba oyo baza na hôpital pesa na solution, ba oyo baza maladi Nzambe bebikisa bango, ba oyo baza na bakoma Nzambe yokangola bango, ba oyo baza na batrompe bisika bazali, yawe pesa bango mabota, ba oyo baza na bamiompe bakriste bisika ozala ozolanda ngai osantaka eloko ezotambola na libumu na moma oyo toza prie
bazana beto hôpital bazana ba difficulté ya santé bazana ba difficulté ya santé bana nyonso nzambe bozala na bisika bozali oyo bozala na problème ya maladi ya mion mpe kriste mpe fibron nabebisi yango baoyo baza na problème ya makolo nyonso mpe batiaki awo eyopesa bango ezala mosika maladi nyonso batiaki na makolo oyo nyonso babelisaki ezala diabete estoma nyonso oyo bakuzalaki ezala maladi nyonso oyo ewuti makolo pasi makolo koswa makolo moto na neutralize yango na kombo na Yesu maladi nyonso na chasse yango oyo baza litupasi libumu pasi mokongo pasi na chasse maladi wana na kombo na Yesu yawe na kombo na Yesu oyo nyonso baza na bandako baza kobela oyo nyonso baza na fete hôpital baza kobela baza na baproblème ya finance baza na baproblème ya finance yawe emonisa na yo Nzambe yopesa solution na problème na bango na kati ya zamba oyo Nzambe tuketela ange na yo baprotege bango baoyo nyonso baza na badifficulté baoyo nyonso bazosalela yo Yesu baoyo bazosalela yo Yesu onema ya Bwana onema ya Bwana onema ya Bwana yolongolaki Mefiboshete na zamba inde ti liboso ya David. Yesu ozwaki David na kati ya zamba kino na kiti ya bokonzi. Yesu yawe torekomande mboko ezala na bokonzi. Yesu yawe Kongo etongwama, yawe nyonso eza bitumba na kati ya mboko. Yawe tosengi kimia ekita na kati ya mboko. Yawe tosengi kimia na yo ekita na kati ya mboka Kongo. Tosengi kimia na yo ekita na mboko yo Kongo. Yawe telemisa mopaka ekita na kati ya Kongo. Mboko yo nzime tolingi kimia ekota na kati ya mboka. Makile ezala te kozala mpe kimia na yo Nzambe ezala na kati na biso. Tosengi mboko etombama yawe mboko oyo ezala likolo kimia na mboko oyo Kongo. Tosengi kimia na mboka Kongo. Yesu epangongola baporte ya mboka oyo, elevation ya mboka oyo, elevation, benediction yawe ekita na mboka oyo Kongo, na bato nyonso bazali Kongo, na bakongole nyonso, na bakongole nyonso, na bakongole nyonso, na bakongole nyonso. Yawe totika na sala boko na yo, totika na sala kiti na yo. Yawe bimonisa na kati ya mboka Kongo. Éternel tout-puissant, Nzambe na pesio merci pour malamu mingi. Kombo na yo esanzolama, kombo na yo netolama. Nzambe obandaki na biso lokola alpha kino kosukisa na biso lokola omega. Yawe totiki mboka Kongo na sala loboko na yo. Totiki préparation nyonso ya 2021 pe procession autozu ya 2021 na sala loboko na yo. Nzambe année 2021 ezala année ya prospérité. Amen. Ezala année ya élévation. Amen. Ezala année ya bénédiction. Amen. Année o bande ko nyonso tu bazo bala na kombo na Yesu. Amen. Année o bana mama siara nyonso bazo kota na kombo na Yesu. Amen. Oya zanga ki musala Nzambe pesa e musala. Amen. Oya zanga ki mukanda yawe pesa e mukanda. Amen. Oya zala ki na problème maladi Nzambe bikisa na kombo na Yesu. Amen. To recommander bande ko nyonso o baza ba congolais. Na ba obaza étranger to bondeli pe pona ba pasteur nyonso ya mboka Kongo totiki bango na sala boko na yo
Nzambe yo bomba biso lokola sosa bomba kabana sama papu na ye. Totiki libota mobimba ya moko na salo boko na ye. Andeko nyonso bozolanda biso na ngonga o bisika bozwami to recommander bino entre tes mains na bon boko ya Nzambe ola bomba bino a protéger bino na kombo na Yesu Kristo tolobi amen. Amen. Merci beaucoup bana Nzambe nyonso bolanda biso bisika bozwami na Poto na Belgique na France na Canada na Paris partout dans le monde bozali Nzamba pambola bino. Le 20 décembre, Nzamba ebisaki biso message na yeki année 2021 azokita mawana na mboka Congo azokitisa pe mawana na bandeko nyonso bazali banda ba problème elekeli biso o ba problème ebele tokuta nango ya mpepe maladi kola lobi azokitisa mawana ye e yo muto ozana problème ezotungisa yo ozana likambo ke tungisa ko mama Sierra balier rétablir ya famille ezo réclamer yo toujours ato bali olala kana buto lotaka ndoto saka epana bino olala kana buto lotaka ndoto ozolia misuni me biloko ozolia ozomona yango te ozana ba problème ezotungisa yo libala na yo mama Sierra mbonga na lembi libala oyo mama Sierra mboyo kisi na yango yo kindoki na yango yo kibonganga na ande na ngomba donc soko ozala problème nyonso ezotungisa yo o mama Sierra nga nazobota te likambo etali kobota ezala papa parce que bala mibali musupe baza o babotaka te donc ezala ba lien rétabli mo bayebi ke yo selaka bango na famille balingi te yo bala ozala pe na mwasi na bozala na ndako moko toujours bakotaka be compression po yo kabonaka na basi oselaka bango numéro mama Sierra mboyo yango ozana problème ezotungisa yo oza maladi okaka eloko ezotambo na libumu serpent o batia yo amelaka do bana oyo nyonso yo lingi obota na vie na obotaka te so ekomi na bapériode na yo or ke serpent wana aleli kipo ke yo oconcevoir te mama Sierra mboyo numéro na ye yango eza affiché ozana problème nyonso na lobi nyonso ezotungisa yo problème etali kobota mama Sierra na lembi libala o famille o eza malamu te balien rétablir la famille nyonso ya yo ezotungisa yo numéro mama Sierra mboyo ezali benganga tokosolola Nzamba opesa ba directive esika kaka kindoki nanga na ye kosala ngo ana ngomba tokobondela Nzambe soki Nzamba pesi biso ba directive na ye na ba précision makambo musu tokobondela na bandeko tozana bango Nzambe akosunga pe akokota likambo na ozana problème ezotungisa yo ozolanda ngo simbi téléphone na yo ofandi liboso ya télévision na yo oya poto bando ya mukande ezomaka te ndeko wana pa landa ekande yo landi abengi tobondeli mpo na lelo Nzamba asali grâce à Zumukanda et pas Nzambe ménopause ezalaka te même na 40 ans Nzamba opesa ombana na otobondela mpo na mama moko ya 47 ans Nzamba apesi bana pa boti bana mapasa mama Nadine na Paris Nzamba pambolo bisiko zali donc yo po ozolanda otana problème même so likambo oyo osala ngo yo ozomona yo eza munene eza ndeko mosu aza ya munene koleka na oyo oza nango donc tobondela Nzambe Nzamba apesa biso ba directive omona makambo Nzamba osala na vie na yo na directive o Nzamba opesa biso merci beaucoup Nzamba pambola bino nyonso tout soyez bénis.